Hello, 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 la famille à Canal Mimi Selunga na pesi bino bambote bande konanga nyoso bolanda Canal nanga Mimi Selunga na souhaité bino vraiment mokolo malamu bapokwa malamu elongo na nkolo Yesu Masiya bande konanga sans plus tarder kaka ndenge na yebisaka bino oyo nano kutama na chaîne ya Canal na chaîne ya Mimi Selunga te pardon. Oyo eza mbala na ya liboso s'abonner kobosana te ndeko nanga s'abonner pe fina na cloche ya notification pona ozwaka ba masolo nyonso oyo Mimi Selunga akobanda koyela bino na chaîne na ye. En tout cas bandeko bozapaka masolo ya Mimi Selunga te. Mimi Selunga aza ndeko na bino azoyela bino masolo azoyela bino ba conseil azoyela bino mate ya pete. En tout cas bandeko na ngai soki okutane na occasion ya Mimi Selunga kozape canal ya Mimi Selunga te tala video te na suka kobosana ko partager te kobosana ko like video te pe kobosana ko commenter te soki pe esengo ezali bandeko na ngai wana na yebisaka bino pona biso bandeko na bino ba video na biso ekendaka musika eloko oyo ekoki kosunga biso makasi eza nini ko partager ba video omoni kaka ndengo partageaka ya ndeko kuna okoki pe ko partager video ya Mimi Selunga bandeko eza na bamate ebele tozoteya eza na bamakambo ebele tozoya koloba na ba chaîne na biso mais tellement toyebani vraiment te bato bazomona kaka lokola tozoya kosala ba j'aime or que bamakambo ya kilo pe bamakambo ya bien ezolobama na ba chaîne oyo bino bobengaka lokola ba chaîne ya mike boyeba yango ke ba chaîne oyo boke kotalaka ya minene ebandaka pe kaka lokola ba chaîne ya mike oyo lokola chaîne ya Mimi Selunga yango wana to eda biso pe to edaka bandeko nyonso oyo lelo bakoma na ba chaîne ya minene pona nini te bandeko pe boya kotia loboko na ba chaîne na biso oyo eza nano ba bebe parce que bebe pe soka abotami sika soki olakisi bebe kotambola te bebe akotambola te soki olakisi ekoloba te bebe akoloba te nyonso mutu oyo ayebi yende mutakoki kolakisa yende mutakoki koyekusa mutu oyo ayebi te ba chaîne ya mike lokola biso ba Mimi Selunga eza nano bebe makasi ebotami sika ezosenga na bino bato bozolanda biso bo partageaka ba video bandeko bozalaka kaka te mingi soko yoki kuna balobi kombo ya intel o ayebani nde ozi o partager bandeko nanga toza na monde oyo ya makambo ebele makambo ezokende na ndenge ya mabe tango bandeko batozoleka liboso eza pona koya ko informer pona koya ko alerter pona koya kopesa bandeko na biso obolandaka biso vraiment conseil koyeba kotambola koyeba kobanga nzambe koyeba kosolola pona mokili na biso ezokende mabe makasi na yango wana ezalaki introduction na nga bandeko nalingaki kaka na alerte bandeko moko na alerte bino bandeko obotalaka biso pona kosunga biso bandeko ezosenga na bino vraiment bolaikaka bokomantaka bopartageaka ba video na biso ekomela bandeko oyo nanu batala baninga te merci beaucoup bandeko na ngai wana vraiment sans plus tarder nazokende na thème na ngai bandeko na nga nazokende na thème na nga ya mokolo na lelo vraiment oyo na ye libino bandeko epesi pasi makasi nzambe ya lola aleka na kosunga vraiment mokili oyo parce que mokili oyo tozomona ekomi na suka tokomi na Sodome et Gomorre mais tozo koyeba teke tokomi déjà na Sodome et Gomorre batu oyo bakozala nano attentive te batu oyo bakozala nano ya kolala pongi nde vraiment ya solo pasi pe mawa ekokota na mabota ndenge esi ekoti bandeko nazo koyebisa bino
totambola na bokebi, tobanga nzambe. Nzambe oyo aza likolo amonaka nyonso. Nzambe oyo aza likolo asala yo, asala ngai. Esengeli totosa nzambe, esengeli tobanga nzambe, ndenge totosaka, ndenge tobangaka leta ya se, po yebiso kakangi yo, akofutisa yo mbongo, okofuta paku, okofuta eloko boye, tobanga nzambe bandeko, tobanga nzambe. Lelo nazaki na lisolo nanga musu ya kobeta, mais grand sœur nanga aye kotindela ngai video moko, en tout cas epesi ngai pasi pe mawa, malgré se natalaki yango epai ya ndeko na ngai mopepelukoki alobelaki deja sujet oyo. En tout cas ndeko na ngai pe ma Viviane, mwasi ya bato ya papa Simo, bambote ebele, mama ya bana ebele, napesi yo bambote ma grande sœur. En tout cas nazobeta lisolo oyo na insistance oyo lobi Mimi lobela makambo oyo parce que olobelaki makambo ya le 8 mars. Ye pa teyaki yango na Facebook na ye ya nanga pa teyaka, nga pe na teyaki yango awa na YouTube nanga na lobelaki basi. Mukolo wana eza kaka mukolo ya liputa te. Mukolo wana eza kaka teke mukolo otie ba maquillage osopi kabelu, ndenge bato bakoma koloba sopa kabelu, sopa bassin, bongo okengita na yo bandeko. En tout cas le 8 mars tolobelaki yango eza vraiment pona mukolo ya kokende bangita te, eza pona mukolo ya kokende komela kolia te, eza mukolo te pona kokende kobwaka bassin, kobwaka kabelu, kokende kolakisa ba super okangiti na genou olobi ke oui nga naza mwasi. Non bandeko nanga. Wana Mimi Selunga lobaki na yango deja, na lektaki nanga deja bato ke tokoyoka makambo après le 8 mars, tokoyoka makambo yango epena nutosisi mwana biso ya mars te, toyoki makambo oyo eza ya pasi pe mawa oyo nga na yeli vraiment pona kolobela. En tout cas epesi pasi pe mawa. Eza lisolo ya ndeko mwasi moko, papa moko nde a filmé pe atindi yango na ba réseaux sociaux. Baza bandeko na biso, je crois que baza batu ya ba Afrique ya ngambu. En tout cas ndeko mwasi aza na mobali na ye na ndako na bana. Ekomaki mokolo ya le 8 mars wana ndeko mwasi atikaki bana na ye na mobali, alobi ake ko vivre, ake ingita na ye ndenge bato babengaka, ake ngita, ake ko vivre, ake pe ko sepelisa nzoto. Kaka ndenge tolobaka mokolo wana ba mama mingi bazwaka ngo vraiment ke eza fin du monde, eza mokolo ya basi. Donc papa fatikala na ndako na bana, papa fatikala na ndaku, atikala ta kolamba, alambela bana, atala bana, po mama mokolo wana ake komatisa moziki, po eza mokolo ya basi. Lolenge moko pe esalamaki epai ya ndeko na biso oyo tozobetela lelo lisolo, mwana mwasi ayebaki kozala na ndako na ye. Kaka ndenge tozalaka na bandako na biso na ba papa, na ba mibali na biso, na bana na biso, mama olambelaka papa, mama olambelaka bana na yo. Me mokolo wana ndeko na biso amonaki papa fo ezala falamba ka ndenga na lobaki mingi bamemelaka le 8 mars wana mabe. Bakomaka kotiela ngo matata na bandako ke papa yo po lambaka te lelo lamba, po lelo eza mokolo na nga. Ndeko mwasi pe asalaki kaka lolenge oyo bandeko mususu pe basalaka, ayebaki na kotika bana na papa na bango, ye alobi ake komatisa moziki. Bandeko, ndeko na biso autaki akendaki komatisa moziki, ake komatisa moziki na retour na ye azozonga. Toyebi te soki alangwaki paske sika bamaitaka moziki, toyebi yango balingaka biso bato tolangwaka te, balingaka biso te. Balingaka kaka bato o balangwaka masanga, bato bamelaka na bango masanga na bango, azosala ngita na ye, azosala vi na ye, nde bango wana bato voma o bato basepelaka wana balobi ke yaka to sepela po bayebi obeta kototolaka na yo, mwa misato mine na yo. Et donc ce qui c'est au betiango mutu eke likolo, en tout cas ozomona lisu batu te. Ndeko na biso ya mwasi na yebite nazo confirmer te, ndenge ngai na moni peut-être yepe amelaki parce que komela yango Bible zo peksa biso, komela eza malamu te. Komela masanga eza malamu te parce que masanga ekomema yo na banjela musu, masanga ekopesa yo ba sentiment oyo ozalaki nango te, ba sentiment wana ekoya kotinda yo okota na banjela ya mabe,
oyo ezokomema bandeko ebele. Yango wana etake bana na nzambe toboyaka masanga. Toza pe bato totiaka masanga mwa kopo pe ya vin, mwa kopo ya alcool. Plutôt, mwa kopo ya alcool na minoko na biso ekota toyebi nanga Mimi Selunga na lobaka mingi oyo eza yanga na yebi elengi ya masanga, na yebi elengi ya alcool, na yebi ndenge salaka ba yeyeye, en tout cas na yebi yango. Mais nazwa décision ngai moko mutu atindanga te, nazwa décision eza nzambe nde mutu aloba na nga natika masanga, natika. Nazalaki komela na nga ya gravité me na yebi solo masanga, na yebi tunga nango, na yebi kitoko nango, me nazwaka décision na baka natiki parce que nzambe na nga nalingi kosangisa ye na babiloko mosusu te. Bandeko na ngai elenge mwasi jeune fille ya kitoko auti na feti na bango kuna ya basi baye kokutana na tata moko mwana mobali moko bakutani na ye aye kotia ye litoi soki pa sepelaki na ye bake na flamingo bango wana bango mibale inde bakomi basali makambo oyo toyebi mwasi na mobali basalaka. Ndeko mwasi aye kozonga na ndaku lobi nango alamuka boye aye komona nzoto na ye ya kibomwasi déformé échangé ekomi lokola lingundu ya mwana mobali eleka kutata malamu ekomi penza lingundu bandeko nanga. Po moyena laksa bino video oyo ezate YouTube akoki kokanga en plus en tout cas eza somo makasi eza vraiment somo po nayebi ke YouTube ako arrêter akokata ngai video yango moyena laksa bino yango ezate en tout cas eza pasi pe mawa. Nayebi ke bele pese batali yango misusu pe nanu bamoni yango te epesi pasi pe mawa epesi vraiment pasi pe mawa. Ndeko mwasi wana en tout cas epesi pasi. Ndeko mwasi alala alamuka amona boye nzoto na ye ya kibomwasi échanger aboti lingundu ya kabakata. Bandeko nanga bondimelanga lingundu ya kabakata ebimi ndeko na biso ya mwasi donc bayibi ye nzoto na ye ya kibomwasi batikeli ye nzoto ya kimobali. Bandeko na ngai epesi pasi pe mawa. Totala mokili esika ezomema biso, totala esika nini tozokende, esika nini touti na esika nini tozokende. Bandeko na ngai eza pasi vraiment pe mawa bandeko. Soki tokosenga lisungi ya Saint-Esprit te, soki tokosenga nzambe makasi te, en tout cas bandeko ekozala pasi bandeko na ngai. Tobanga nzambe, toyebana kotambola, toyebana kotambola bandeko na ngai. Infidélité eza malamu te. Ndeko mwasi, bandeko basi, bandeko mibali o bokolanda video nanga Mimi Selunga. Naza mosantu te, naza mutu, me naza mwana na nzambe oya comprena mabe pe malamu oyo asengaka Saint-Esprit epai ya mokeli na biso oyo akela biso asalela biso likolo pe na se. Papa na biso nzambe, papa na biso oyo atindelaka biso mwana na ye moko Yesu Masiya aya kokufa pona masumu na biso. En tout cas nasengaka ye Saint-Esprit, nasengaka nzambe apesa nga boyebi, nasengaka nzambe apesa ngai vraiment molimo mosanto oyo kokamba ngai nayeba malamu, nayeba kodistingue malamu pe mabe. Nayeba kodistingue malamu pe mabe parce que toza na sia mokili oyo mingi bazangi molimo mosanto, mingi bayebi kosenga molimo mosanto te, bamonaka kutu biso tosambelaka nzambe, tozobelela Saint-Esprit, toza bazoba, toza batu pamba, toza batu moko demode, tolekela tango. Mendeko na ngai, ngana koteya yo lelo na pokwa ya lelo ndeko, kozanga nzambe ezali vraiment pasi ezali kufa. Koyeba kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele kaka ndenge Biblia eyebisi biso, kaka ndenge Biblia ezotalisa biso. Mutu oya bangaka nzambe aza mayele makasi koleka ba professeur, koleka kutu batu oyo ya mayele ba o bankadaka biso. Soko ozangi molimo mosanto ozangi sagesse, intelligence pe sagesse eza makambo mibale.
molimo mosantu tosengaka yango bandeko po esungaka biso na oyo tokokaka te na oyo toyebi te. Nzambe ntango tobelelaka Saint Esprit eya kosunga ngai ezwa contrôle na nga ezokozwa contrôle na yo mbala moko automatiquement yo okoyeba te okobanda komona yango kaka à travers ya misala na yango kendenge ozalaki makambo banda ekosala ekomi kochange okomi kosala ya malamu okomi kolongola ya mabe okoya comprendre yango à travers ya Saint-Esprit. Okoya comprendre que Saint-Esprit ya solo esalaka vraiment okoyeba ke molimo mosantu eza molimo oyo esungaka eza molimo oyo esalaka oyo encadraka bato. Bandeko na ngai conseil gratuit tango tozosambela tozangaka kosengaka molimo mosantu te parce que mingi bamipesaka kaka nzambe pambola ngai nzambe mona ngai nzambe pambola ndako na nga pambola mobali na nga me tobosanaka kosenga molimo mosantu mondimi oyo aza ya solo mwana na nzambe oyo aza ya solo okoki kobosana te na libondeli na yo kosenga molimo mosantu molimo na nzambe parce que yango nde ezali molimo oyo ekambaka biso pona kozanga pona koyeba kosala malamu fo ozala na molimo mosantu pona koboya mabe fo ozala na molimo mosantu. Bandeko na ngai epesi pasi pe mawa na elenge mama oyo aza na bana na ye na mobali na ye akendaki feti kosangana na bandeko pe kosakana na bandeko na ye pona journée de la femme. Bandeko ti tozoya na ba video tozotalisa libota ya bana na nzambe ke totambola na kobanga nzambe tokeba na basentiment bato bazo comprendre biso te bato bazo yoka te or ke toza vraiment toza na nzela tozoya kotalisa mokili ke tokeba totambola na kobanga nzambe. Tala ndeko mwasi kaka ndenge nalobaki na le 8 mars nga nasalaki video na ngai avant le 8 mars nalobaki le 8 mars ezaka mokolo liputa te bandeko nalobaki le 8 mars ezaka ka mokolo te oke komela masango sopi kabelu ba mama tozala sage. Mutu oya filme mwana mwasi o video alobi bozala sage basi bozala sage bozela bandeko na kotiela bino ata ekolaksa te me na kotiela bino vraiment moi audio oyo esika noko wana mwana mobali wana azoloba ke basi tozala sage na mikolo oyo asuka tokeba me nga na kobaksa eza kaka basi te meme mibale bana na nzambe tozala sage. Mokili eza ya kobeba mutu aza kaka mutu ozomona mutu bozoyeba kati ya mutu te ozoyeba kati ya mutu te oyebi motema mutu te omoni kaka mutu bokutani na mutu basi tokozwa mayele mokolo nini tokozwa mayele mokolo nini ndeko mwasi outi kokutana kaka na mutu lelo outi bangita na yo zonga ndako na kimia okutani na mutu po lelo bato balingi su pasi te amoni ke tango musu mutu akosisanga pasi je crois kalakaki ye mbongo popa na nga na ndimi te ke ezali kaka bolingo po asepelaki na garçon wana non ye moko aza na mobile na ndako peut-être eza kaka bapasi mutu alingi bato bamoni pasi eleki balingi su kozela te balobi bango moko babanda komisalela mobali peut-être akoka kopesa ye te ye alobi lokola nakutani na tata oyo aserenga alobi tobima kopesa nga boye tika na bima paske mutu oyo amonani kaza mutu ya misala ya mabe aza mobali moko aza ya misala mabe bato ya misala mabe bayaka pamba te baproposaka bato chaque fois bambongo nga namoni baproposaki mwana mwasi oyo mbongo ke tokende boye na kopesa yo ota na kopesa yo mbongo donc basombi nzoto na ye ya kibomwasi eza te ke bayibi ye basombi ye bapesaki ye seke bapeaki ye vraiment mbongo azwaki mbongo na ye bayokanaki lokola bato baza mitema dukuduku bato balingi su kozela te bato bakomi na swafi mingi ya mbongo lokoso ya mbongo
etondi bato. Mwana mwasi abosani ke aza mwasi ya libala, mwana mwasi abosani ke atiki mobali na ye na bana na ye na ndaku, alobi na beta kaka vite fait, ewumelaka nango pete, eyebanaka nango pete ke mutu asali boye, auti kosala boye, tango na kokoma nanga na ndaku, na kosokola nanga kitoko kitoko, na lambeli nanga pe papa, nyonso eleki nango, mbongo nanga na kintueke, na bombi, pona sunga ube bandeko nanga, ube pona banda koteka, ube pona somba babiloko oyo nanu na somba te, ube ona koka kosomba te. Peut-être ezalaki ide ya ndeko na biso ya mwasi. Abimina moto ya misala mabe, ayibi ye bonzoto na ye ya kibomwasi, atikeli ye ya kimobali, atikeli ye lingundu, suka na lingundu bandeko. Eza pasi pe mawa. Bandeko tozwa mayele. Tozwa mayele, Yesu azoya kalate. Yesu azoya kalate bandeko na ngai. Tofongola misu. Tofongola misu bandeko. Bible yebisi biso. Na Deutéronome 5:18. To adultéré. To adultéré, to kebana ekobo. Ekobo eza mabe. Ekobo ebomaka. Ekobo ezangisaka ba chance na ndaku. Ekobo ekotisaka maladi. Ekobo efongolaka ba porte bandeko. To tanga na Deutéronome 5:18 tokokuta maloba na Nzambe. Bandeko to banga Nzambe, to banga makambo ebanga biso. Mutu oya banga kana ye makambo, amona kana ye pe pole na Nzambe. Me soko banga ka makambo te, okomona makambo oyo yozo luka okokutana na yango. Nzambe asunga peuple na ye, Nzambe asunga biso bato. Pona nini bato tokomi mitema ya presse, tolingi lisuku zela te, tolingi lisusu pasi te. Mutu alobi ke pasi eleki, pasi soki eleki ndeko, fongola Biblia, bondela Nzambe. Nzambe asulajaka bato bandeko na ngai. Bomona tenga nazoloba na bino boye, boba misuba kotala nga parti ya bamboka wapi, bakoloba ke poya aza na poto. Bandeko poto eza paradis te. Poto eza paradis te. Eza pe awa na basi ebele, aza na kati ya poto me etamboli mabe. Aza na kati ya poto abomaka mabala bato. Aza na kati ya poto libala ya malonga eza te. Aza na kati ya poto amonaka pasi vie médiocre. Aza na kati ya poto aza na pasi lokola kutu mutu, koleka kutu bandeko o baza na Afrique. Koleka bandeko msusu o baza na Afrique me aza na poto. Yango yo ndeko oko ekokanisa ke mimi azolobaka aboye poye aza na poto. Non, poto eza paradis te bandeko. Poto eza paradis te. Bondela Nzambe. To bondela Nzambe na bapasi na biso awa pe na poto. O soi-disant bato bamonaka paradis. Eza kaka selon ndenge mutu azozwilango. Nga na bondelaka Nzambe nanga comme il faut. Poto malade ezali. Poto kufa ezali. Soki tomi pesi na maboko ya Nzambe te. Soki tosengi Nzambe na biso tasunga biso. Tozomona awa chaque jour pe bato bazo kufa. Chaque jour bazo kunda bato. Chaque jour bato bazo kota na ba morgue. Donc pona koloba te ke po mimi aza na poto. Yango azomona ke bato na Afrique bazo mona pasi te wana eza faux pe archi faux. En tout cas pasi eza partout. Ndeko nanga ya mwasi oyo kutami na pasi. Ozomona ke okende ko cede. Ozomona ke okende ko luka mobali moko po apesa yo mbongo. Ozomona ke okende kaka ko cede na yo po mobafuta yo mbongo. Totala makambo o ezo sala mepa ya baninga. Ndeko mwasi kaka na era mukie. Na minute ya mukie vie échanger. Vie échanger bandeko. Banda mama na bango abota ye. Abota ye na nzoto na ye ya kibomwasi. Metala na tangwa mukie. Oyo ya salelaki esengwa mukile. Tala diable ndenga yibiye. Tala diable ndenga bebisi vi na ye. Donc pona kolaksa na bandeko ke vie ebebaka na seconde. Vie ekoki kobonga na minute. Ekoki kobeba yo na seconde. Vie ekoki kobeba na seconde bandeko. Vie
ekoki kobonga yo na miniti penza boye ebongi me na seconde vi na yo ebebi kufa eyaka mbala moko pan ekoti ekeye memi. Bandeko na nga to persevere kaka soko zwaka na yo 10 centime na yo persevere na 10 centime. Koluka na yo ba midi 14 te, koluka teke ba 10 centime wana ebota kaka mbala moko ese multiplier bandeko. Mokili eza malamu te, mokili ekomi mabe. Mokili ekomi mabe bandeko, bondimelanga mokili eza su malamu te. Batu ya butu babimi na moi. Batu ba magicien babimi. Ba magicien bandoki. Batu ya mabe, batu bakufa, batu ba deuxième monde babimi na mokili oyo. Po bayebi mutema ya mwasi moko eza duku. Mutema ya mobali moko eza duku, eza pressé. Pona ko recevoir mbongo, pona kozwa mbongo, pona kozwa eloko moko o ezake aza nango te. Batu ba comprendre que mitema ya batu ekomi vraiment na soif makasi ya mbongo na mikolo o ya suka. Yango diable abimi na mapinga na ye azoya kokosa bana na nzambe. Soki tokozala mayele te bandeko, soki tokomipesa kaka na mbongo, kaka na matériel, nga na lobela yango chaque fois, matériel etikalaka, tokuta yango pe totikaka yango. Tala elenge mwasi, tala soni, ndeko mwasi bazo lakisa ye vraiment boye, ndeko mwasi balakisi ye boye, ndeko mwasi balakisi ye vraiment boye, ndeko mwasi balakisi ye yango vraiment boye, epesi pasi pe mawa. Balakisi elongi donki esika oyo tolatelaka kiloti batiki yango kaka boye kaka libanda polele. Bakomi ko filme ta mususu azalaki mwasi moko lolendo, ta mususu azalaki mwasi moko na ba fier na ye, ta mususu azalaki mwasi moko amipesaka respect. Bayebeli ye mobali, metala lelo ndeko mwasi nzoto na ye bimi libanda, ba akomi lokola zoba azotala kaka boye. Po azo eloko eyeli ye azo ko comprendre nango te, elekeli vo amemi mayele na ye. Mutakomi lokola zoba bazo filme ye. Yango na lobi kufa ekotaka na seconde. Totala mwana mwasi ndenge kufa ekoti na ndako na ye. Totala mama ya bana. Ndeti nga mama mimi boye. Bana nanga bamonaka mama. Lobi bamona nga na komi na lingundu. Bakomi ko filme ngai lingundu. Pona bimaki na swadiza mutu moko atikeli ngai lingundu. Akena oyanga atikeli nga lingundu. Pona nalandaki mbongo. Mbongo oyo bandeko. Via presse esike ezomema batu. Oyo kutu soki totali malamu. Eza vraiment teke le 8 mars. Soki totali yango malamu eza vraiment le 8 mars te. Eza nde lokoso ya mbongo, lokoso ya mbongo. Po soit pe ekokai ko arriver nango le 8 mars wana te. Soit pa kokai ko zaka mutu moko akene kaka wenze ndenga akenda wenze chaque jour. Akutani pe na elima ya tata oya boye. Kosi eka likambo mbongo andimi. Eza nde likambo mutema ya mutu. Eza likambo nde ya mutema ya mutu. Me tellement akenda kinde eloko ebimisaki na ndako ezalaki le 8 mars akengita. Yango tozo lobela ngo peke bandeko toyeba kosalela mokolo wana. Toyeba kosalela mokolo wana bandeko na ngai. Toyeba kosalela mokolo wana. Mukolo wana diable azaka pe akotelema me biso toyebaka yango te. Omoni ke eza journée na biso ya femme, eza mokolo na biso. Donc ba biso o tobimaki te le 8 yango ba changer biso. Toza basi te, toza su basi na société te, tokomi mibale. Non. Nga na bima te. Na kenda na nga muziki te, na eza pona ba corona te, mais jamais pe na kenda muziki ba le 8 mars. Na kenda te na vi na nga. Jamais nakenda ba feti moko jamais. Chaque fois que tu écoutes en église, msusu loba séminaire à ba mama na biso ba Kristo. Séminaire ya ba mama mukolo wana etombe ke séminaire boya toke ko yekola ba enseignement ya sika, toke ko yekola biloko oyo nanu to yekola te. Apa ba corona ezala na tamu mukileza ki malamu. Nga na ebi depuis Afrique.
ba mikolo na biso ba mama ngai bande kokutanga na église nake kosambela soki likambo ezali na église soki séminaire ezali mingi ezaka tomonaka batiaka ba séminaire ke mokola ba mama moko akoteya koenseigner basi eza malamu mingi tolekisa yango na bandako na biso na kimia nyonso oyo oke koyekola no makambo ya malamu na kati ya église na etonga ya Nzambe ke le 8 mars na bato mosusu ndenge ekoma fo abima kaka meme amelaka ne masanga te mokolo yango fo amela kaka po azosepela le 8 mars eza mokolo ya bamama eza mokolo ya basi eza mokolo ya droit na biso bandeko tala mama oyo akotisi kufa ekoti na ndako na ya kosuka na lingundu oyo wapi akosuka na yango wapi mbongo pe mbongo te sikoyo bakolongole lingundu wana na hopitali na beglizi na moni fa lukaka elongi na Nzambe fo bakende ne kama na ba delivrance po meme na hopitali soki Nzambe atie loboko te na yebi te soki kozonga lisusu ezaka likambo telme eza spirituel fo balandela yango pe kaka na molimo balanda yango pe kaka na molimo fo balandela yango pe kaka na molimo fo balandela yango pe kaka na molimo eza likambo ya molimo eza likambo ya mosuni te eza vraiment likambo ya molimo donc fo akota ba prière fo akota lokola Nzambe aza Nzamba mawa biso moko tolukaka Nzambe na ba problème biso moko tolukaka pona nini infidélité lukeli mama makambo ndeko mama ndeko papa o okutami na infidélité tomonaka infidélité eza eloko moko mokeme eza grave infidélité eza grave na miso na Nzambe Nzambe apekisi biso Bible epekisi biso tokeba na adultère tokeba na ekobo tokeba na infidélité tozala fidèle lokola ndenge Nzambe aza fidèle na biso biso toza bato ya masumu tosalaka ba n'importe quoi tosalaka makambo mabe me Nzambe oyo aza fidèle toujours na biso tala ndenge lelo apesi yo nanga pema tala lelo ndenge apesi bana na biso pema tala lelo ndenge abatelaki biso na bamakama nyonso tobimaki tozongi eza na makasi na biso te eza fidèle ya Nzambe eza bolingo ya Nzambe eza fidélité ya Nzambe na bomoi na biso toza bato na masumu okutu tozo mérité kutu te bwanya na Nzambe tozo mérité kutu te fidélité na Nzambe po toza bato mabe toza bato na masumu me Nzambe kobanda tobotami Nzambe fidélité na ye na bomoi na biso fidélité na eza santé azopesa yo pema ya bomoi azopesa yo Nzambe aza fidèle azopesa yo yango pona nini te biso tozala fidèle na Nzambe pona nini te biso tozala fidèle na Nzambe oyo pona nini te tozala fidèle na Nzambe na biso pona nini te toyeba totambola na kobanga Nzambe femme africaine totelema totika makambo wana ya komona ke mobali kaka mtakoki kobongisa vi na ngai totika biloko wana ya komona ke mobali kaka mtakoki kopambola ngai na koma malamu non mobali aza na misu mibale aza na matoyi aza na munoko aza na misu aza na mutu ezokanisa aza na motema aza na makolo yo pe nyonso wana bapesi yo yango na nzoto ya mobali tozaka na nzoto ya mwasi tozaka na mwa babiloko moko ya moko oye kaka eloko moko pe kaka yango identifiaka kaka ke oyo aza mobali aza mwasi ndenge ndeko na biso komi lingundu batie lingundu ya mobali azalaki mwasi yango eloko identifiaka mutu me toza na biso kaka batu ka po mibali baza pe na bilongi na bango baza na bandenge na bango Nzambe asala mwasi pe na nzoto na ye donc me soki totali apa banzoto eza kaka lingundu nde mutu esala ke Nzambe toyeba ko différencier me na makambo nyonso ndenge mobali azokanisa ndenge mobali azosala azokende mosala yo po koki kosala mama eza kaka teke mobali no na ndako soki apesa ko mbongo te nde yo kende kozwa likangu libanda po banda kopesa mbongo
eza te lokola mobali no akoka kosatisfaire yo te, yo fo kende kaka libanda oza mobali mosusu asatisfaire yo bandeko. Tala lelo kufa ndenge ezokota na bandako, tala diable ndenge azokosa bana na nzambe mpo na materiel, mpo na mbongo. Mwasi ya libala azogarde su bandi na ye te, mwasi ya libala amipesi na milangwa, mwasi ya libala amipesi na makambo mabe, mwasi ya libala alingi kotia libala na valer te, alobi nge etali ngai te. Mobali ya libala o nganga ti wana lobaka na lobelaka pona bato mibale tous les deux nini sexe o nzambe asali na mokili, mwasi pe mobali. Po mibali misusu bamonaka peke infidélité yela nango bango eza normal asala ngo. Non, Bible awe lobi elobeli basi elobeli mibali. Pa na miso na nzambe yo za mobali te, nga naza mwasi te, toza kaka bana na nzambe. Na miso ya nzambe badroit wana na balua wana o bato bayaka na ona mokili oyo kenga naza mobali ezalaka te. Biso nyonso toza bana na nzambe, biso nyonso tozalaka bana na nzambe. Na nzambe epa ya nzambe mwasi mobali aza te, ye nde moto aza mobali ya libala. Kaka nzambe moto aza mobali ya libala, Yesu na biso akufelaki biso. Biso nyonso toza basi, biso nyonso toza ndenge moko na miso ya nzambe. Yo papa moto monaka yo mwasi okoki kosala eloko te, fanda na ndako po nga fona bima nga na koki kozwa bamakangu po eza droit na nga eza mobali. Yeba yango oza na balien famille, yeba yango oza na oza procédé, yeba yango oza na makambo ya mabe kati na yo, yeba yango oza na milimo oyo etindaka yo okende kosala babiloko wana okotisa kufa na ndako na yo. Po mobali swati mwasi foto banga nzambe, eloko eza wana te akolakisa mwasi na oke oza mobali, eloko eza wana nde lakisa nzambe na yo ke obanga nzambe oyo apesaka yo pema. Po pema oyo yo vivaka nango eza pema ya bomoi, yango nesikana na kotisi basi pe mibali. Fidélité eza ka pona mwasi te, fidélité eza ka pona mwasi te ke mwasi atikala na ndako alamba fufu yo ke kozwa bamakangu. Non. Bandeko tobongisa etamboli na biso, toyeba kobanga nzambe. Kobanga nzambe eze bandeli ya mayele. Tobanga nzambe bandeko na ngai, tobanga nzambe, totambola na kobanga nzambe. Soki moto ozotambola na kobanga nzambe, okomona loboko na nzambe, okomona Saint-Esprit meme olinga kosala mabe, Saint-Esprit ekoye kobeta yo na litoi, ekoyebisa yo kosala eloko te. Mongongo wana oyo abana na oyo ebimelaka bato okomona yango koyoka. Tobelelaka molimo mosantu, tokomi na tango ya pasi, tango ekomi, tango ebelemi bandeko bondimela nga, tango ebelemi tokomi na tango ya mabe, tokomi na tango ya mabe bandeko. Yebaka mbeto ya libala ekotaka basi mibale te, yebaka mbeto ya libala ekotaka mibale te. Se na lobela makambo bandeko tokoloba kaka ti tokomema mutu moko na boyebi, ti tokomema mutu moko aza ignorant na boyebi. Bandeko na ngai tozwaka libala eze eloko moko léger te, tozwaka yango eloko moko te ke eza nango kaka simple, eza normal comme bonjour. Non, totia mabala na bakilo, topeze yango. Libala epezaka, libala ya bana na nzambe o libala epezaka te. Swati mwasi swati mobali, libala soki ezopeze te, aza na engagement te, tali ete meme aza engagé mais azomona engagement wana te po azomona poa nango te, se koza osambelaka nzambe solo te, seke nzambe aza kati na yo te, molimo na nzambe eza kati na yo te. Soki molimo na nzambe eza kati na yo bandeko na ngai, okomona kilo, okomona mabe mosusu bato bazosala okoloba nga na koyi kosala yango te, okoboya kosala yango koloba nga na kosala yango te. Eza na basi mosusu mobali abela na ndako ya lobi ngai lokola ya beli nga na komi na nga kokende kobetisa na nga libanda po ya bela na ye tali ye, moi je m'en fous.
me bandeko na nga yango te Bible ezosenga biso, yango te liloba na Nzambe ezosenga biso bandeko, yango te Saint-Esprit ezotinda biso tosala. Mutu aza na molimo mosanto atambolaka na kobanga Nzambe akoki kosala makambo bato nyonso basalaka te. Akoki kosala makambo bato nyonso basalaka te. Naza santu te, naza mosantu te, me nasalaka effort lokola nabondelaka Nzambe nanga nabelelaka molimo mosanto etika nga te. Nakoki kosala eloko bato nyonso bazosala te. Nakoki kosala kindumbo bato nyonso bazosala te. Nakoki kokotisa molimo ya mabe te na kati ya ndako na nga. Po Nzambe aza na contrôle. Bandeko, yo muto kendaka wenze oke kokosa mobali na yo wuti oke wenze osali 2 heures de temps. Oke musala mwaka yo koti nano esika moko boye babeti yo biloko ya moto bongo ko oye kokota no pe papa okosi Nzamba yeba mobali na monaka yo te me Nzamba monaka yo. Nzambe na likolo amonaka yo bandeko. Tozoya na mateya o pona ko changer bato, pona ko changer nga naza mosantu te. Tango musunga pe na sala berere ebele na vi nanga. Tango mususu boyebi pete Mimi Selunga sala makamne na vi na ye. Me lelo ngai nazoteya muninga mwasi moko. Lelo nga nazoteya muninga moko mobali. Tango sio miyebi to utaka na poto me tango miyebi to sala ke fort ya koboya mabe. To sala ke fort mo santo na mokilo azate. Mo santo ezakaka moko Yesu Masia yaki na nzela ya mwasi me na nzela ya mobali te. Po Yesu abotamaki Joseph ite mtatiaki Maria zemi wana ezaki ya molimo mosanto. Me Nzambe lokola alingaki honore mwasi alobi mwasi mutakomema libumu oyo. Mwasi mutakobimisa kobima na nzela mwasi me ayaki na nzela mobali te. Yango ezolakisaka biso basi toza ba fort. Joseph afandaki na ena fiancé na ye bayeli ye pa Angelu bayeli Marie balobi okobota mwana. Menga naza na mobali tengana na okobota mwana. Okozwa zemi ya molimo mosanto. Yango ezolakisaka biso basi toza ba fort. Yango ezolakisaka biso basi makambo mususu bato mususu bakoki kosala tokoki kosala yango te. Maria azalaki mwasi ya Nzambe. Maria azalaki mwasi ya bonzambe. Maria azalaki mwasi oyo abandaki kotambola na kobanga Nzambe. Yango Nzambe azwaki grâce wana abimisa ye na mokili, abimisa ye moko Nzambe. Po Yesu aza Nzambe. O nga na yebi yangwana. Na ndimela ye po na yebi ye. Bansenme za ya model na model batu bayebi ke mususu Yesu aza Nzambe te, Yesu aza ngai na yebi ke Yesu nanga aza Nzambe na ngai. Po ye moko aza Nzambe. Eza mystère ya Nzambe, eza makambo ya Nzambe. Pona ko comprendre ngo ye moko ka Nzambe ayebi. To tambola na kobanga Nzambe. Basi ya mabala. Oke wenze zonga na ndako. Kokende banzela gauche droite te. Olobi oke kotala kamaradi na yo. Kende kotala kamaradi zonga na ndako. Olobi oke feti. Papa tikelio nzela kende feti. Kende feti zonga na ndako. Yo soko keka feti foka ba beto ka ba virgule. Soko ke feti foka obeta ba virgule. Kako beta ba virunga moko. Okosa kaka okende ka kuna ba kitisa yo. Mwasi libala. Soko lobi ke okenda ke bimina ba camarade foko sakaka ke obima ki après moi 2 heures bitamo boy obeta ki moi chuki na yo moko boy. Oyepe na ndaku olempami lokolo sale lokote osala kana ope yango deja mama oyo peut-être na courage wana deja tamsupe asala ka deja makambo na melelo ezalaki mokolo na ya bima na poisa totala elenge mwasi nenga bimi na poisa likolo ya mbongo likolo ya posa nzoto toza awa basi tokoki pe kobondelaka Nzambe. Nzambe bomanga posa nzoto. Soki mobali na yo aza na ete. Okoki koyebisa Nzambe bomanga posa nzoto. Nga na efsa bino bandeko na fanda 9 ans ya kozela mobali nanga. Mobali nanga magaza ki kwenda vutuka yaka zonga ka chaque année akenda Afrique 2 fois ou 3 fois. Mena batan o naza na ete na ebisi Nzambe boma memi mibali o bamonaka basi kitoko bamonanga te. Ponga na komi de mwasi ya mobali moko. Boma bango misu bamona ngati.
boma batu o bamonaka basi ke petite etelema bamonanga te en plus esalema bongo babandeki komonanga te bato babandeki kobenganga te ata nalati ndenge nini ata nabimi kitoko ndeni bato babenganga te bato balulanga te mpo eza eloko nga nasengaki nzambe nanga nalingi te nalingi yango te nalingi yango te ezalaki eloko nga nayebisaki nzambe na bo eloko nalingi te. C'est ça bandeko. Tokeba na baposa nzoto. Bondela nzambe. Soko okokaka te. Okoka mobile na yo te. Okokaka yebisa nzambe. Akokisa yo. Totika lokoso ya pampamba. Totika kilokoso ya kolakisaka yo mto yebi bolingo. Bolingo eza nango kaka mbetu te. Bolingo eza kaka te ke mwasi na mobali. Bolingo eza nzambe. Soko oza na bonzambo kolinga partenaire na modele azali. Soko ozali na nzambe meme aza na ba defo. Meme azo kokolisu te. Meme azo zwa olisu malamu te. Okozala kaka wana pona ye. Po bolingo eza nzambe. Bolingo eza nzambe. Combien ya basi ya mindele bakoko ya mindele tozomona bakoko wana bazolingana kaka makasi okomona bango na nzela basimba na kaka makambo totikala omona pena na bafrika eza mukie awa tomona mundele ye wana ta bakoyemba bakoko eza nini eza eloko wana te mtezo maintenir bango eza bolingo na nzambe eza bolingo kati na bango bayebi ke non bolingo me biso oyo biso tozoza bolingo tozoboma yango tozotia kaka babiloko kaka oyo ezake ya mabe na kati ya bolingo ozozwa kaka baintere na yo baintere yango lelo ekomi kolukela biso baproblème baintere yango lelo ekomi kolukela biso makambo mangundu ekomi kobima bato mutu akomi na soni mwasi akomi lokola zoba lokola tabame azotala kaka boye ndenge bazofilme ye ndenge bazopanza ye tala niveau bandeko tobanga mokili oyo tobanga mokili bandeko tobanga toyebisa nzambe kolo sunga biso eloko moko te ezala ya diable kati na nga po diable alandaka kaka oyo aza na eloko na ye soko oza na nyongo na ye te soko oza na basemasi na ye te akolanda yo te toyeba koyebisa nzambe akabola biso na balianse ya mabe toyeba kotambola na alianse ya nzambe ndenge tozozwa mateya na biso mikolo totambola na alliance na nzambe toluka kosala alliance na nzambe toboma balianse ya mokili toboma balianse ya bonzoto toboma balianse na makama mabe bandeko epesi pasi pe mawa epesi vraiment pasi pe mawa epesi pasi mama oyo akosuka boni na lingundu oyo mobali na ye eska kozala na ye lisusu kutu boye mobali akoma kobanga ye deja ta mosu pe mobali sa kimi en plus il fallait ya na ezaika maladi babwakeli yo oza no mwana nzambe oza no innocent olamuki kaka bomoni nzoto changer soit eza maladi obi eza maladi ya ténèbre babwakeli yo me nzambe akosungo mobali ta mosali ngai koloba eloko yeli mwasi na nga nayebi te alalika alamuki me yo sikotamba koyoka po kendaki nandimi nanga te mobali anaza na ye lisusu na balingundu na eseka azosufrir nango ye moko nandimi te mobali wana kolimbisa ye pe akozala na ye lisusu po soki ebimaki kaka boye po na mokili tokuti bapasi bata mitema mabe bazali okofanda olamuki boye babwakeli moninga mbaso ayebeli mutu na makolo te okofanda alamuki boye babwakeli moninga bapolisi moninga nzoto ayebeli mutu na makolo te akofanda boye babimisi moninga lingundu oyo ayebeli mutu na makolo te wana mobali akoyeko soki aza pe na bonzamba kobante na supporte nazala na mwasi na ngai pamba te mwasi na nga azalaka malamu lelo maladi eyeye nzambe kaka mtayebine me yo sikoyo ya yo bakolimbiso ndenge ni lingundu ebimi po pa sentiment na yo nde mtememi ona po na lingundu ebima yo mobali akolimbiso ndenge ni mobali afandi na ye yo ke kolukele lingundu mobali afandi na ye na ndako atikeli yo pe yango wana tozomona na mabale ebele
confiance ezalaka lisusu te. Mibali ebele bazaka so na confiance ya basi na bango te po bameka deja basi apesi eka mwa lese aleka bima kaka ta na porte awa mwasi ye wana deja voisin sabengi ake pe kokota na ndako ya voisin lobi mobali tanga komona bia azaka nde boye ale makambo wana eza su te yo mutu bapesa ko confiance te bapesi oka confiance mokolo wana mama betana no mwa tour ozwa mwa mopepe kuna nde bapesi yo tour wana ale kuna yo wana misu paipai okei eza na mingi confiance eza sute na bandako na bango eza na basi ebele mibali bazala aso na confiance na bango te po bameka bango voma bamona ke aza mwasi te ntango ndenge eza wana nakoki kotikela susu nzela te nakoki kotikela ye lese ale te ke akende boye jamais nakoki kotikela ye nakoki kotikela ete yango basi ebele mobali nanga azaka mobali mabe azaka na confiance nanga te ata na keka boye seke bayebi yo ata nazo solola ka na voisin fo alinga kaka yeba nini ayebi yo ke oza mokosa oza mutu moko donc yo oratesaka te opportunité ekorate te yango akotingama yo atolingo kende bolingo afo bozala kaka po azobanga soka abia tika yo lokola pa lingaka yo okokende pa Jean okokende pa Manuel okokende pa ya Thomas okokende donc yo oza na yo bongo siko mpo wane biloko ane ezala te bandeko tosenga molimo mosantu esunga biso tosenga Saint Esprit esunga biso ebuka biso banzoto ebuka biso basantima ya bonzoto ebuka biso basantima ya bonzoto ebuka biso tosenga molimo mosantu ebuka biso bandeko wana vrema nazotiela bino video yango mwa mokie na kobomba mwa loboko nanga lingundu emonana te nazo kotela bino bandeko bolanda vraiment ndenge na bokebi ndenge mama wana komi na zoba nazo tiela bino bandeko nanga na sima na yango bolanda publicité na biso ekoleka wana ya ndeko na biso mama Esther Kupula na kati ya mboka RDC azoyemba banzembo ya kitoko makasi en tout cas kitoko vraiment banzembo ya nzambe banzembo ya be mutu nyonso aza na posa ya CD wana eza 5 € awa na Berlin pa ya papa na biso photo flow azokoteka ba CD eza banzembo kitoko bandeko bolanda na bokebi nyonso wana vraiment tolanda nanu video ya ndeko na biso ya mwasi oyo abimili ngundu tokutani bandeko. Bonjour, de la foi TV et Photoflow de Berlin vous présente Maman Esther Yembe Kupula dans son nouvel album Attends les cris de mon cœur. Cet album tant attendu est déjà sur les marchés en DVD et CD. Jésus-Christ de Nazareth obimisinga na makila na yo ya talo usukolinga na komi peto ngayo yango lelo nazoyembela yo zembo ya bolingo euti na motema nanga tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye ayebi ete
olaleli nzete tokoya tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobito eko sekure nanga izana yo oh elikia nanga Somba album ya Maman Esther Yembe na banzembo kitoko boye bibi na album na ye ya sika. Voici nos adresses. Papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mingi ezali bongo Photoflore de Berlin nazali DG ya maison FKM Vision oyo ezali kosala ba marketing production pe management ya ba artiste comédien pe musicien ya Angola pe RDC na lelo na ye komela bino programme ya Maman Esther Yembe kupula ya ba album na ye Sebini oyo ezalaki bongo produit na De La Foi TV kobanda lelo akomi manager na FKM Vision Production album esi ebimi toza deja na ba DVD baoyo balingi kosoutenir Maman Esther Yembe kupola bakontakte biso na baadresse oyo ezali koleka na se baoyo bazali na Europe to na Amerique bobengi biso na baadresse oyo ezali koleka soki na Europe soki na Amerique tokotikela yo DVD na na poste soki obengi biso baoyo bazali na Angola pe tozali pe na adresse na na maison na biso FKM Vision TV ezali na Angola kuna pe ba information ezali oyo bazali bongo na Kinshasa bokoki pe kobenga na De La Foi TV to boleki na immeuble Apocalypse 22 oyo ezali bongo na Masina kuna pe bokozwa ba information ya vente ya ba DVD ya Maman Esther Yembe. Merci, que Dieu vous bénisse. Flore Kupola, manager. Merci pour la lobby boy. Voilà la songe Charlie Pouloulou. Et ça, oui, mais le moment où tous abonnés. Photoflore Vision TV. Yeunda Bouti, FKM Vision TV. Oui, bandeko na ngai boyoka bino moko ndenge tata oyo azoloba botala boyoka lingundu ya kabakata vweme pesi somo pesi pasi pe mawa bandeko boyoka Salut à toutes nazo les bomba femmes. La femme que vous voyez botala là, c'est cette bomonia bozomona Elle bambuma était mobo comme wana do hier. yangwana Elle est mariée, yeyo mwana mère de mwasi yango 3 enfants. Le 8 mars, j'ai dit bien le 8 mars. le 8 Elle est mars sortie, elle a abandonné ses enfants à son mari. Arrivée dehors, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Le monsieur l'a mené à l'auberge. Ils ont fait l'amour toute la mwana nuit. na pena bien te pon éclairage mais À la yeyo place mwasi du afandi lit, elle apandi nous makolo donc Le matin, lingundu quand la femme yangwana s'est levée, elle a constaté que son vagin était comme vous voyez là. Et le monsieur n'était plus là. Le monsieur était parti. deja mobali abimaki akendaki Son akimi mari, elle était dépassée. Son mari également était aussi dépassé. Les femmes contrôlées avec qui vous couchez. Ne gardez pas cette vidéo, partagez-la. Soyez sages les femmes. C'était soyez DiCaprio, sage Trésor pour vous informer. Ciao. boyoki bandeko Salut à toutes les femmes. abandeli La lisusu femme que vous voyez là sur cette vidéo, elle était comme vous hier. Elle est mariée, mère de 3 enfants. mère de 3 enfants Le 8 mars, j'ai dit bien le 8 mars. donc bandeko na nga eza vraiment pasi pe mawa eza pasi pe mawa tomoni vraiment ndeko na biso akomi zoba tomoni ndeko na biso don nalingi kolekisa ngo elakisa pena bien te mpo nayebi te noko na biso omona ya kokatanga video na ngai donc yango nalekisa ngo ka likolo bongo esala mwa flou wana mais lingundu vraiment donc evimba kabakata lingundu vraiment lokola moto abeba botami sikoyo ezongela donc mawa trop vraiment nzambe asunga biso vraiment wana bandeko na ngai vraiment tokutani na biso na prochaine video nzambe alola amona biso nzambe alola apambola bino apambola penga apambola biso nyonso pe abomba biso totambola na kobanga nzambe conseil gratuit toza susu na tango ba GT toza susu na tango ya ba makambo ya pampamba te ndeko mama ndeko papa yeba yango nzambe
alingi tobanga ye, nzambe alingi totosa ye. Tosa leta, tosa nzambe, mitosa pe yo moko. Po soko mitosaka, okoluka kosala mabete, me soko mitosaka te, okosala n'importe quoi, bande koto keba. Tokomi na tangwa suka, mokili penza eza ya kobeba makasi. Merci beaucoup na balandi nyonso bolandi Mimi Selunga na bino. Nzamba lola mo na bino pe apambolelanga bino vraiment na mabota, na ba famille na bino mama simba, papa simba mama. Bana bo simba baboti pe baboti nde bo simba bana na bino makasi. Po bino nde botiaki bango na mokili oyo. Wana ezalaki ndeko na bino Mimi Selunga mwana batu ya nzambe. Kaka ndenga yisaka bino likambo na moto te. Donc merci beaucoup. Tokutani na prochaine vidéo. Bobo sanate ko commenter, ko liker, pe ko s'abonner na canal ndeko na bino, ko bosa na ko partager vidéo te. Merci beaucoup nzamba lola zana bino. Ciao ciao.